ndenge nalobaki koya na lisanga ezali malamu mingi kasi oyo eleki mutu ya koyeba nini toyaka kosala kati na lisanga surtout ça koyeba nini toyaka kosala na kati ya lisanga parce que nzamba keli likolo na se alobi l'homme est responsable de ses choix mais na kati na choix oyo ya bino lelo oyo atako tosambela ka banzamba bikeko ya bapaya o mindele bamemela ka biso uta bakoko mais na choix na biso lelo toye koyeba ete tozali na nzambe oyo ya biso bakoko basambelaki alors koyeba nzambe bakoko na biso basambelaki nde pesi bino nzela ya koya kosangana esika wana mpona kokumisa ye kasi kokumisa nzambe ezali malamu mingi me nzambe alingaka bato bafungolaka minoko bakumisa ye na bosembo moto oyo azali na mabete moto oyo akabwana na masumu moto oyo atondisami na bolingo pe moto oyo azali kosimba siku na ye zola na ye pe salu na ye ye wana nzambe punga kotanga oyo alandi ye wana ce n'est pas que du black lelo oyo tobotami na bafamille ndenge na ndenge tokoli baboti na biso bakoko na biso basalaki aliéné kosambela yawe kosambela yesu misusu na islam mais biso bana tobotami kati na bango lelo tozala conscient ya kozongela nzambe na biso ezali blaki te batata bozalaka baponami bamama bozalaka baponami mpamba te soki bozalaki baponami te bokoya koniata nzela oyo te totala ndenge bapaster batelemi na mokili soi-disant baprofete bangunza oboya bokomona bamiracle me bino bolandi bamiracle na bango lokuta te bondimi kosambela nzamba solo na nzela tata wasambulwa solo ngai pe na yambi bino lisusu nesengo na musuni tika balongo bayamba bino nesengo kati na kimpeve kasi ya motuya na koloba boye maye oyo ngai napesaka bino ezalaka ya papa wasambulwa te papa wasambulwa batelemisi ye epo apesa epai na libota ya nzambe pungu maye oyo tata wamba pungu tulengo alingaka mpona kozongisa libota na ye na nzela na ye et c'est ça nazali nanga lokola na kati ya société moko songolo batienga chef du personnel na kati ya kompani nga na sombata mituka te na sala te eloko moko te mais ntango batienga chef du personnel nazali mpona kodispatche misala na pesa exemple sikoyo bato balobi ke tokoyokela chef du personnel te soki alobi nga nakende kosala boye na kokende te me na kompani wana bakolongola yo pa mokolo kompani lolenge moko nalobi na masese ngai batindaki nga kotinda na moma oyo esengelaki nazala mpe na liberté lokola bato nyonso me ngai naza na liberté te navivaka lokola bato nyonso te pamba te naza na mikumba na kati ya ndako nakoki kozala malamu na bana na mwasi me na libanda ya ndako oyo balandi nzambe pungu na nzela na ngai soki malamu ezali te malade ezali kokoso ezali mikakatano ezali etumbana ezongelaka kaka ngai parce que bato na bakotika nga kimia te pendake baza na kimia te bo ngai mpe moye nakoma na kimia eza te pendake bato na mpe bazwi kimia te oyoka libota oyo bazwi solution lobi kuna libota mosusu to na mokolo moko 5 heures bekobeta porte na lupango muta maladi neti lelo 6 heures déjà porte na lupango ebandi koko muta maladi osilisi boye 7 heures donc naza na kimia te mais kimia te mpona nini mpona mokumba mpona ndimaki komema nzambe pungu tolendo abongiselaki ngai yango mama luzolo na bana na bandeko mosuba baka papa asambulu ya solo likambo oyo epesamela kaka yo mpo moto mosusu akondima akokoka charge o te mpona nini ngai naza kokoka ngo mpo nzambe atie kapasité epai na ngai en soi de moi je suis rien je suis incapable ndenge moko pe mokili oyo biso tozali kofanda tozokomona bato mosusu bazali kosepela mpona kolia mpona komela baambiance basentiment bamusike kindumba bango bazomona ngo malamu mpo bazangi mpeve ya nzambe pungu tulendo bazangi na mpeve ya kabya mpemba oyo ezokotwalisa bango na misala wana parce que mpeve ya nzambe pungu soki kovanda kati na yo okoyeba konse eza mokolo ya lisanga tikana kende kokumisa nzambe pungu tulendo tikana kende
sangana bandeko na ngai ya bolingo okati na lisanga. Et c'est ça. Ce que zalaki moponamité tata maman, tika komikosa ozali moponami. Mais longola sko négligence. Longola sko négligence. Komisha lokola bangote, o bazana na poubelle, ba o bazana na bar, ba o bazana na hotel, ba o bazana na ba concert. Pe qu'on se compare na bangote. Ozali différent. Alors lokola ozali différent, yona bango boko yiko tambola lolenge mon côté. Yeso ki azoyiba. Poisa na pevi ya kadia mpemba, pevi zampi. Yo lokola ozana pevi nzambi mpungu. Okoyiba lokola ete. Ceux qui ont la kindumba, qu'on se compare na yete, oye pas ça la kindumba, maza bien, azana mituka, asoi mapangu, aza bien. Non, tika ye na misala na ye. Po azana peve ya kadia pemba. Ezana mokolo, okoyo kele mawa, okole la ye. Akoma boye, azalaki mwasi sokotali mwasi, azaki mobali sokotali mobali. Mais le là koma boye, parce que peve ya kadia pemba. Ce qui est vendu kati na moto, engengi sakaliboso. Après la ciment, aye kokukiti ça. Yango wana na lopoto ba di mieux vaut la fin que le commencement. Zala na passion to sa ngolelo, mais to zolia na ngolo azami pungutulendo. Ba oyo bazoko tambola zengele. Na mavanga bambi, mavanga matombe, botika bango bangenga. Mieux vaut la fin que le commencement. Biso ba oyo ndenge moko mfulusi mbanga lobaka mbongo ezali akobeba bambwana bangulu mutu bakotambusa mokili bakozala kutu na mawa batu te kasi ekozala na tangu moko boye oyo ekosala ete nzambi pungutulenda zo mokano biso bamindele oyo bakwesa tokozongela place na biso mindele bakozonga sima pe na place na bango esengela ki bango bazala parce que bazali kolona biso pona buzoba na biso l'évangile ba memela ki biso to yambi ndeto kweisa maka ndebo mengo na biso e komi epai na bango biso to kombe esclave mais lelo oyo tata wamba pungutelenda telemisa ki biso pona kolakisa libota na ye lolenge ye alingelaka po ya sala lolenge ya lingaka batu ba se conformer po ya sala po tango batu bakoyoka tolongwe na milimo oyo bamindele bamemela ki biso na misala mabe oyo mindele bakotaki kati na biso na esprit impur maléfique oyo yaki kovanda kati na mitema na biso pona kotambusa biso na ba désir tango ekolongwa kati na biso mayele ya bomoto ezongi po lelo oyo totambulaka lokola barobo bazali kodirige biso na monde de ténèbres bazali kopesa biso baposa mosusu oyo ekoki na biso te mais ntango osali yango na nsima nango bandi koregrete ngamu nasali boye esika ozali yo moko okomi koyoka soni parce que molimo wana esengelaki evanda kati na yo te mais na distraction na yo na négligence na yo milimo wana ekoconduire yo na nzela mabe et c'est ça obimisi langage moko boya mabe pa ya ndeko après na nsima ntango okomi koregrete pourquoi nalobaki me boye parce que otikaki porte ouverte mpe nzambi eyaki kotwabisa yo nde obimisaki balangage ya ndenge wana na yango sikoyo tozala prudent totala oyo tokoki kosala na oyo tokoki kosala te wana kuna o concert eza kuna akimi mbangu wi mpo ye azali na mpe zambi lifakima mbangu yo kolande te yo oza na mwanda nkongo kati na yo mwanda velela lifa tozala na bokeseni ebongo yamelaka masanga est-ce que aza bien te oui tika emela masanga yo moto omoni ye malamu mais nzambi mpungu oyo apekisa biloko wana aza komona ye motomboki liboso na ye un jour ekateli komonana mieux vaut la fin que le commencement biso lelo oyo tozali na kolela na kati na émission nasalaki nayaki kozwa question moko epai ya papa mwinga
Mutapesa ke question na bosa ni kombo na ye. Atuninga pona nini bana ya mvuluzi bazala kabarishi te. Na répondaki ona kwa iko répondre ye na ndenge peve toi disaki ngai. Non. Biso to kozala barishi. Bakolo mabele. Ezali biso. Mais makambo eza na justice. Tata kufi atiki bomengo atiki ndako. Atiki bana. Ba famille baye ba botoli nyonso basakampare nango. Alors bana wana bazalaki bazoba, bazalaki bana mike, bazaka konyo kwama. Tango bana bakoli, beko yeba ke lupango ya tata na biso. Bomengo wana ya tata na biso. Bana bakotelema. Makambo ko koma na justice. Justice soka tali makambo wana, bana bako récupérer biloko na bango. Alors na lobi na masese. Biloko oyo nyonso ya bomengo yesengo kati na mokili ezali ya biso. Bana nsambi mpungu. Mais libote ya Lucifer ba yeko sakampare nango. Po biso tozalaki basoba. Sikoto komi mayele, to komi ko comprendre que mabere oya biso. Sikono na justice. Basengi biso to mema bosolo na be preuve. Alors bosolo na be preuve ya biso ezali nini? Honnêteté. Amour. Yango ezali preuve na bosolo ko la seketo zali bana ya tata wamba pumutulendo bakolo bomengo. Pe justice ya kimpeze ekokata makambo pona kosomsa biloko na biso. Mieux vaut la fin que le commencement. Nazo bana masese. Bosa na bososoli na tina na yango. Yango wana batata ba mama mokolo na mokolo kisi onga na bakisaka kati na mbomo inabino ezala kaka amour. Amour première classe. To bengango disposition à vouloir le bien des nôtres. Amour deuxième classe. To bengango disposition favorable d'effectivité et de volonté à l'égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon. Deuxième classe. Première classe, amour, disposition à vouloir le bien des nôtres. Amour, deuxième classe, disposition favorable de la festivité et de la volonté à l'égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon. Alors, bozomona na betapi nyonso tokokima na amour, toke na premier, toke na deuxième, esengeli na biso tolandela amour eza koloba. Amour azalaka ye moko te, paza na ba branche. A branche a liboso ya amour ezali affection. Affection yango nde esangisaka même na kati na couple ezalaka affection. Alors affection esilaka ndenge nini? Soki incompréhension eza korenie kati na deux conjoints. Mobali komela masanga, soka meli masanga perdre moment mémoire, akosala makambo busoba na kati na ndako, busoba wana mwasi na ye, akoti kosilika, boliwe komi kokita affection komi kosila. Mwasi akoti kobimisa balangage moko ya mabe, epona yo papa, ozali momeli masanga. Momeli masanga, lifozala na mpenza mbi kati na yo. Ce qui milimo mabeza kati na yo te ekotinde na baposa wana te. Alors, molimo wana eza kotion sous égarement aux l'esclave. Et salina esprit moko etelemi likolo na yo mpona kotinda na baposa wana. Okoyi kozwa décision na tiki melobi kuno zongi lisusu. Ezali na mpeve za mpi zakadia mpemba. Oyo eza kotinda na banzela wana. Alors, yango kolongola pression ya mwasi na mobali kati na ndako. To entre les amis et le camarade. Moninga melaka musu amelaka te. Mais musu soka meli kosala buso be yosaka moninga soni. Affection bandi ko diminer, lobi bokabone koti ki amitié kufi. Topé divorce ça la kati na couple. À cause de ça. Mais affection ya solo ezalaka soki attendime zali entre les deux conjoints. Entre les amis, entre les camarades. Ne affection solo ezalaka. Pe moto azana affection na yo, po dimisolo langage à ma beza passe.
po aza ko batila ki amitié to ko batila bolingo wana po yebike azalaka na kimia soko aza na yo pembeni ndena détail affection tolobi sentiment tendre qui s'attache à quelqu'un. Sentiment tendre qui s'attache à quelqu'un. Alors, tendre wana, celui qui a bimisé en français, moussou ya pété, la détail n'est pas le but, qui se laisse facilement entamer. Qui se laisse facilement entamer. Donc, par l'amour. Parce que affection est zali. C'est ça. Même quand il n'a biso, ce qui amour est athée. Ndenga bozala kana amour nangate bati mususu. Okosala une semaine obegno pa wa sambula te posa l'affection nangate. Osomona. Posa l'affection nangate. Pena za pensa itili makate pa na yote. Po moto aza itili. Tala kaka papa soko si sherisika. Obenga na tongo, okobenga na moyo, okobenga na pokwa, parce que osomona utile, conscience na yo. Et c'est ça. Mais ceux qui vont y aller que tata wa sambulwa, azali oya sa ko allumer biso spirituellement. Poto comme fort. Okosanga koluka papa wa sambulwa te. Okosanga koleksa des jours te sa ko benga papa wa sambulwa. Mais vous êtes libre. Ah oh papa wa sambulwa pesa ki na kolada na internet. Ah, na kokota na groupe WhatsApp lisanga bolingo. Ah, na kokota na lisanga bolingo mateya. Mais, oui. Bongo moi ça zobote loba na suki polingi yete. Mutu azo la kisonze la suki polingi yete. Et c'est ça le problème. Yamona sengi ba papa, ba mama, toza la bilembo ya solo, ya tata wamba pungu tulendo. Tout ça dit la tata nzambi mpungu tulendo mukele ka. C'est ça. Oui, tozoya, toye, tokumisi, toyembi, tosambeli, tovandi, toyoki mateya. Après tant toke nanda, kaka bizaleli oyo ba reprochaka yo, yango ke kozongela. Siko yebisanga na lisanga. Présence na wezali nini tola kisabonzamba solo biso bana mpulus tofinga mitango molai baseki biso tango molai bozana nini bosala nini oui tozana nini tosala nini tosala eloko te tozana eloko te mais tozali bana bilaka oyo mpulus kimbanga pesaka biso uta bakoko ke bomengo na biso babotola ekozonga na maboko na biso siko ba aspe komi kopusana biso toza ko changer te tozaka lolenge o tozalaka tango tozoko komisa milimu ya bapaya ne lateli na comportement na caractère na conduite na bajissement tozaka lolenge lokola tango nanu tebaki nzamba bakoko na biso te mais tango siko toyebi nzamba bakoko na biso tango siko toyebi nzamba bakoko na biso esengeli tolanda lolenge oyo siko esengeli tosala elongo na bambasi na bamakesa na balongo pe na bankulu pona ni na bito tosala elongo na bango bambasi nzambi mponga na bango pona service na biso bamakesa pona service na biso balongo pona service na biso mais siko yoko vanda boye poso mobima mukolobi bale monita mbasi te balongo baye ko memelo ta sangote bankulu baye ko batali loba moko te yebisanga sikoyo est-ce que bazana welongo siko pourquoi bazana welongo te parce que osa ko tambola dignité c'est ça parce que bango te bazana service na biso jamais ko sala poso mobimba sa ko za visite ya bambasi jamais ko sala poso mobimba ko za visite ya balongo lolenge moko mwasi oya libala mobali oya libala tongo etani soki mobala ke musala suka poka kozonga na ndako
ata papa komi liboso lokola mwasi na ye aza ya libala atakendeki mosala aza na retard suka ye mpa koyaka correction nde na ndako. Mais soki mobali akendaki azongi te mwasi akotelengana na butu, mwasi mpe soki azongi te mobali akotelengana na butu mpo bayebi ke tozalaka ensemble. Bongo yo soki kotelengana te na kozanga visite ya balongo, oza kotelengisa makanisi te kozanga visite ya bamakesa, oza kotelengisa makanisi te kozanga visite ya bambasi, ata mungongo ata présence. Est-ce que ozoyeba ke ozobongisa te yango basa koya te? Mwasi ya libala toyokaka mwasi wana akimi ndako aza na kati ya libala, mais mobali na ye azoko maltraite ye. Mobali ake mosala ekokuta mwasi aza te, akote na chambre biloko eza te, akotuna bapoise mama tomonekaki na mutuka awa azwi biloko akei, mama nakimi libala mpona nini? Mpona mobali aza malamu te. Ndenge bambasi na bamakesa balongo bakimi misala na bango liboso ya bomoi na yo mpo ozali ya kobongama te, yango ozomona bambasi te, balongo te, bankulu te, bamakesa te, mpo oza kobongama te, bakima yo antake ekelamu atata wamba pungutulendo, antake mondili ya wamba pungutulendo. Mais pourquoi bamakesa na bambasi na bankulu na balongo bankulu banunga bamona na kipa na wote? Mena munoko na zamwana mfulusi biso bana bilaka me bango baso yeba biso te. Pona nini? Na lolenge na biso. Alors pour cela, esengeli na yo papa osalela attachement. Attachement otolobi, sentiment qui nous unit. Attachement, sentiment qui nous unit aux personnes ou aux choses que nous affectionnons. Attachement na chose oyo biso tolingi ya kozala basambeli, et sentiment kozala mosambeli bonté na yo, honnêteté na yo ekomonisa mande pa ya bato. Yo yebinga bien te tuna nzamba koyebisa yo, mutaka ndeko tuna nzamba yebisa ngai ndenge yo zalilaka bien, mais na misu nanga nazomona malamu yango te. Comment expliquer? Papa yebinga bien te oyebi malamu nga nazalaka nango te, nzambe taka mutu ayebi. Papa soko zalaka malamu, mama soko za malamu nga na koyeba te. Prochain na yo akoyeba te kozalaka malamu to zalaka mabe. Siko prochain omonaka yo aliaka na yo avandaka na yo, mwasi avandaka na yo, mobali avandaka na yo, malamu ngo ozomona te. Après ozebi tuna nzamba yebiso ngai. Est-ce que tokolobosa juste? Est-ce que tokolobosa juste? Malamu na yo fe monana oyo sa na ye na conjoint na to na conjointe na yo, to na mi na yo, na collègue na yo, na prochain na yo, yo zolinga ba malamu na yo batuna nzambe. Yo so tuna malamu ya muninga pa nzambe, nzambe ayebi soke mutonga za malamu to sa mabe. Baso msela o réponse. Alors ba papa ba maman réveillez-vous. To sala bana miketo to saba mikolo, to sambela nzambe mpungutulendo na ndenge oyo ye alingaka. Akei na biso lifeza la ka différent. Mutu soka ye kotala yo, il faut oyeba ndenge nini ya kwa keiri ye. Il faut yeba ndenge ba bengi yango na munoko moko oyo to bengi la joie. La joie na betene ngo zali homme d'humeur joviale, en souriant, riant, est facile, qui aime le plaisir. Alors la joie, to bengi yango na français à solo, bon vivant. Bon vivant. Na français à solo. C'est ça. Tout cela, na patience. Et tout cela peine miséricorde, mawa. Parce que, biso, tout cela que tozali, tout n'entend. Mais est-ce que
Wapi bonté na yo? Parce que la bonté, la qualité de ce qui est bon. Bonne qualité. Miséricorde. Hein? Qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Acte de bonté. C'est ça. Yo mutoza bon, oza kokosa moninga. Loba vérité okosi moninga. Yo mutoza bon, oza kotonga moninga quelque part. Yo mutoza bon, oza ko critiquer moninga quelque part. Ouais, c'est ça acte de bonté. Et c'est ça. Et ça acte de la bonté. Tola kisake toza bana tata wamba pungu. To balula mokili. To zongela ya biso bisengo. Bakolo pass. Basongela pass na bango. Kasi to ko balona ndenge ni na minduki te. Na lolenge oye sepelisaka nzambi mpungu. Koko lela na biso ekokoma na matoi na ye, pe biyano na ye ko yela biso mbangu. Na bokuse pe vanzambi mpungu fana na bino parce que tangu se pusani boba telango na kombo ya mbuluski mbangu. Matondo mingi.